Et oui, Bandeko Balandia, FM Télévision, to yeli souswa pour notre solo la bino la cadre ya FM exclusivité alelo et ambelibino mwasi katina yesu mwasi moko katina yesu ezali bongo maman Esther Betty otozali na ye awa maman Esther Betty azo fêté 35 ans ya carrière musicale et puis 25 ans de ministère. Bokoyo kaye moko bokoyeba nini kosala mandenge nini kozala pona ko célébrer mikolo bele bongo liboso ya trône nzambe. Maman Esther Betty esengoza yanga ya koyamba mokola lelo mbote. Ah mbote mama Fifi, soyez bénis, nzambalo la pambola peyo. Merci. Nzambalo la pambola bandeko nyonso. Oyo vraiment bazu opportunité pona kolanda biso parce que ça n'est pas donné à tout le monde. En tout cas bola mwanzambe ezala na mabota ya biso nyonso. Je vous aime tous. Merci beaucoup. Koyoka okoloba tozomona déjà aspect wana ya mosali na nzambe 25 ans wana ezako s'exprimer vraiment. Tant babengaka mwasi moko katina Yesu. Et ça la yo ndene. Eza kombo yo moko mipesa to bato bapesa o. Ah mama Fifi kombo ango ezaka makambo nzambe. Place na banda ministère. Et pas servant de Dieu, maman Doudou Badjoko, paix à son âme. En tout cas, le quoi nalinga kanzambe mingi. Moussa nangezaka koya vraiment kokombo la église, kobongisa ba chaise avant batoba koma. En tout cas, zaka avant batoba koma, il faut ngaina kende na sala musala wana. En tout cas, servant de Dieu, maman nanga wana. Persona mama Doudou azai ko benganga ka mwasi katina Yesu siko leki nanga prophète Bonej David wa Kalombo yesiko yo azaleki mais azape papa ya molimo parce que ba consacranga na libumu ya eko consacrenga na mokili en tout cas ya benganga mwasi moko katina Yesu namona batu bandimela nzambe mais lolengo linga nzambe non aza mosakoli abina omona makamuso et puis Dieu va faire encore beaucoup de choses en toi donc kanga makana nzambe wana na ebike na nzambe longo tokoko mama Fifi vraiment tokoko melongo na nzambe tant nazomona 35 ans 25 ans nazotala yo nazomona mbulu ezoza lokole belé kolekana yo na par rapport à musala na yo c'est ko banda ki ngo bomwana. Amen amen na bandi en tout cas musique à l'âge de 14 ans et demi. Donc à l'âge de 14 ans et demi donc avant déjà 14 ans na banda qui déjà parce que na bando le banga bi ngai na kosala ka musique na banda olinga musique mingi parce que na banda ikotanga na Athénée de la Gombe. Athénée de la Gombe tozaki na ba Martine Kumbu ba kenda na bango ba Canada ba fille la princesse soit ba laisser tomber bazela wana laisser tomber akufa te azana Angola. Azana Angola a interprété nzembo ya Frank Lassane. En tout cas tozaki na équipe moko abana Eligo na ibite so yo kaka nzembo ko bana yo Eligo tikanga na yembela lelo école nanga tikanga na komisa donc ezaki nzembo moko bana Eligo basalaka à partir Eligo wana a fille la princesse akoma komema memanga na ba répétition malembe malgré na kende ki pe na musique ya monde mais na umela ki penza te parce que ezaki nzela na ngata ezaki place na ngata na saki même pas une année en tout cas na ye kokota na chorale komoa oya batambo chiche bakabongo président zalaki président Papa Kaninda paix à son âme. En tout cas alinga kanga vraiment makasabi alokolo uti na musique wano ye panzambe to yambio vraiment maboko mibale batambo echiche bakabongo ba utaka na Vox Day en tout cas tozalaki na bango comme nani banani Papa Moulage na ebite soko yebi ayemba nzembo Mwari komborera yakwe yakuma weja wachama Tojibiya lelo bwa kulomba luse yo yakwe donc tozaki na bango tozaki na bakabongo tambo chichenda uti okufa na poto en tout cas bayamba kinga parti awana
kolongwa wana en tout cas na yeki ko sala orchestre nanga la promesse de Dieu. Na banda ki malembe mais maman Fifi ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, on aura le temps ya ko kota na ba détail wana na émission na biso mukolo masolo temps to yamba o expliquer biso ba ce n'est pas facile wana le kana ki ndenge nini masolo na biso ya lelo za nanu ya 35 ans de carrière musicale. En tout cas 35 ans isa penza ebele. Combien d'albums sur le marché? Maman Fifi, en tout cas l'album nanga Ezata plus de 10 hein. L'album on a sali en tout cas t'as plus de 10. À part pour nous longola pe l'album Yamboka parce que nabanda ko soutenir Mboka nanga déjà avant Zamba pesanga vision pour na obondela pour na Mboka et puis ba révélation banda ko elanga ebele pour na ba inspiration pour na Mboka depuis référendum constitutionnel en tout cas na banda pe kokoti sa banzembo na soto bit na banzembo ya album ya Nzambe na banzembo ya révélation pour na mokili en tout cas ekokome belé vraiment belé. Merci beaucoup lelo nazo yiba o maloba kaka ndambu po tokozo tan ya kosolo la mingi po batu baye batango lobi ozo ko embela mboka na ko sepela ndeko na biso Dan atela biso nzembo yo la paix en RDC. Motivation na ono ezaki nini ya ko embela Congo ndengwana? En tout cas, Nzambe apesa kinga inspiration oyo de façon qui apesi biso chef de l'État ya sika. Oyo andimi union sacrée. Andimi ko yoka mutu na mutu ide na ye de façon que Congo na biso ekende liboso. Yangwana inspiration ana Nzambe apesa kinga na yemba pona Congo. Yawe kangola Congo ye. Yawe sunga Congo RDC. Yawe kangola Congo e. Mboka bilaka na Nzambe o. Makile tanga lisusu te. Tokufi pe mingyo. Yawe kangola Congo e. Yahweh Kangola Congo. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup. On sent vraiment que carrière, wana 35 ans, il y a carrière musicale, wana eza penza ya solo parce que musique ezo tanga yango moko na makila. Amen. Merci beaucoup Dan Daniel Dacruz todo sengo proposer biso la paix en RDC. Bon, on continue na maman Esther Betty moi si moko mi balete moko katina Yesu. Alléluia. Yahweh Kangola Congo, Yahweh Kangola Congo, Kangola Congo, Yahweh Kangola Congo, Kangola Congo, Yahweh Kangola Congo, Tosengili sungina mokoteo, Tosengili sungina yo, Yahweh Kangola Congo, Yahweh Tosengili sungina mokoteo, Tosengili sungina yo, Yahweh sunga Congo, Yahweh sunga Congo, Yahweh batela Congo, Yahweh batela Congo RDC, Yahweh sunga Congo, Yahweh sunga Congo, Kangola Congo, Yahweh Kangola Congo, RDC, Kangola Congo, Yahweh Kangola Congo, RDC. Tosengili sungi na motote Yahweh, tosengi kaka lisungi na yo papa, yo nde mosungi ya Congo, mboka na elaka, mboka na miel, mboka na yo Nzambe, sembola loboko Yahweh, Alléluia. Nakoswana tozali koboma mboka, nakoina na tozali koboma mboka, ebongi tosimbana na loboko, nde tokotonga mboka na biso. Bolingo, l'amour, ebongi olinga mboka na yo, tosengi kimia, tokufi pe ebele, toboyi makila peple tanga, Alléluia. Shekere baba tosengi la paix durable, Alléluia. Kimia na yo Seigneur, kimia na yo mokonzi, yango nde kita, Alléluia. Tosengi dialogue leka na kimia, tosengi dialogue leka na kimia, Yahweh sunga Congo aye, dialogue leka na
kimia Yawe batela Congo aye Yawe batela Congo aye Yawe sunga peuple na yo Yawe sunga banana yo aye Yawe sunga Congo Yawe Yawe Yoka kolela Yoka kolela Yoka kolela Makile tanga lisusu te Tokufi pe migyo Toboyi makile tanga Tosengi kimia zambe Yawe kangola Congo Yawe kangola Congo Yawe kangola Congo Yawe kangola Congo Okangola Israel Nesika motoko kikolona te Nga Israel ya molimo Yawe kangola Congo Alléluia Yalo telekana kimia Makambo telekana kimia Alléluia Logo kona oni korona RDC Fiji mukulu Owe zanangila Kiba katangi wa kishiki Alléluia. Et oui, Bouti Kolandawana, la paix en RDC, pas ya maman la biso Esther Betty. Oh, c'est là qui version à Liboso, Mbaki, hein? Ah oui, ça version à Liboso, version à Mibale. Naza Sireza kuna tentra Borozwango, oh ya Igno Sacré. Borozwango. Ok. Avant de subir la émission na biso Torozwa, deuxième version na to mona ndenge lisusu oyembe la ki Congo na biso oyo et puis na fin 35 ans on a ya carrière musicale na yo nzembu nini topé album na nini na nzembu nini oyo moko tango sala kolobite oyo suka na masolo. Merci maman Fifi na yebi ke banzembo mingi na yemba vraiment et etikala eza lokwa nzembo akoba kaka donc koba mama Fifi ko sala bolamu koba ko sambela eza na bato yo sala bango bolamu mais bazongisela ko kamabe mais nzamba lobi yo koba kaka kolembate koba toujours na ko sala bolamu ata mokili ndimi yo te mama Fifi mais nzamba lola oya mona kata na molili yende akondimo parce que muta ope sopema. Donc c'est ça le message fort. Oui, message à ma casse et puis banzembo eze belé tina tezana tina ezana bato mususu ba négligera bato bazo négliger lelo mais ba ibivino ya lobby okunati. OK. Ba moninga na tina te Yesu yebitina nanga tina tende ezana tina L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Ndima ba seka yo Fifi, ndima ba boya yo ndima ba boaka yo, ndima ba seka yo Pwetozanelo kwa motuya, pwetozanelo kwa nzambe pwetozanelo kwa motuya, pwetozanelo kwa moto. Moto na nzambe epela. Vraiment. Dans toutes les circonstances, comme sans nzambe na yo, mwana nyonso ya nzambe et bongi ozala na esprit ya Saint-Esprit, mwana nyonso ya nzambe et bongi ozala na mbuma ya bolingo. Mbuma ya bolingo, ezali mbuma malamu Esprit ya Saint-Esprit ezala katina yo. Vraiment message mo malamu. Sala positionné na mosala ya Nzambe. Sala positionné kota tonete ndeko. Moto moko te na la vie akoki kosalela de mettre à la fois. Sokoza moto zala moto. Sokoza pio zala pio. Merci beaucoup maman Esther, vraiment le message est beaucoup captivant. Message za makasi sokoza moto zala moto, sokoza pio zala pio. Voilà pourquoi bat pas s'embrouiller à des fois na vie azakoto yo. Esther Betty. Moi si moko katina bonzambe. Vraiment. Na sepelisa kananga batoteo. Na sepelisa kobele zambe. Pwete pe mape bo moinanga. Ezali obele na maboko. Na yo
Yoshua Mashia o shekere baba baba nzambe malamu mopesina pema mopesina nyonso vraiment koyoka ozoyemba boye na soyoka moto ya koyeba 35 ans de carrière. C'est beaucoup, ça s'est fait et koza ndenge nini. Qu'est-ce qui est prévu pour la journée wana? En tout cas célébration ana et koza la trône nzambe ko kita de façon que libota bana nzambe pambwama mama fifi basali nzambe yanguya bakoza la wana. Justement avant que on continue na ko sepela na ba cameraman ba aider biso na ko laksa affiche il y a grande journée de célébration de louange et adoration, 35 ans de carrière musicale et 25 ans de ministère. Moi si moko katina Yesu. Ayo zande nini bete la biso vraiment. En tout cas maman fifi ekozala vraiment esengo. Na yo kaka mingi kwa adorer nzambe, ko kumisa nzambe, ko sanzolaye, ko binelaye, to kozale longo na servant de Dieu maman Rita Mokaine, aza servant de Dieu to saine musala ebele aza pembe nanga, aza congolaise à Brazzaville. Mais pour le moment aza na Maroc. Tokozalana révérende Maman Micheline Chabani, Mosali Nanzambe Anguya, donc Tozawana na frère Nabiso Michel Bakenda, Maman Eugénie Lelo, Maman Sissi Dodoline, Tozana frère Nabiso DJ Azaliwana, la servante de Dieu Maman Alice Ali. Naïbi que samedi, elle naïbi le 17, Tozakuna na hôtel Léon. En tout cas, trop nanzambe kokita lisusu nzambe apambola yo. Tozali na Maman Maman Yacinthe. Tozali na Maman Yacinthe, Tozali na Papa Josare. En tout cas, bayembi bazali wana vraiment. Bako participer dans la journée wana. En tout cas, le 24 décembre, c'est ça. Le 24 et puis na bengisi ba chantre de l'Éternel nyonso ba rozala wana. Donc MCC kozala wana. Donc toko yemba, toko sanzola nzambe na lolenge sengeli. Naibi ke président biso Patrice Ngoyi Musoko akozala pe wana. En tout cas ba yembi nyonso ba kozala wana na bengisi vraiment ba yembi nyonso o ba yembe la kanzambe na o ba yembe la kanzambe te na bengisi bato nyonso baya parce que biso tout ozana kacha mokili. En tout cas boya to célébrer ensemble trop nanzambe kokita de façon que mikumbo yoko yanango. En tout cas il faut tikala ozonga pepele parce que bato na nzambe yanguya bakozala wana pona ko déclarer likolo libota nyonso ya nzambe oyo ekoya mukolo ya 24 le 24 décembre. Vraiment ne manquez pas. En tout cas toya. Merci beaucoup maman Betty Esther moi si moko kaka katina Yesu. J'aime ça. Amen amen. Vraiment et c'est bien ça thème ya journée wana. En tout cas célébration. Célébration. Donc en tout cas baya to célébrer to sans olanzambe parce que na ko banda na adoration ko adorer na nzambe ko déclarer et puis na koti na loyembo. Donc eza journée moko grande journée de célébration louange et adoration dengeza prévu pona mukolo wana batu ba ko balingi ba yebe ko zala wapi potango lobi boye déjà dans bateau nyonso bazana fiche wana pona ko zala na yo maman Micheline Chabani, la sœur Alice Ali yepe azapi le 17 ndengo tolo ba le 17 décembre zana Léon hôtel pona sortie officielle album nae Dieu de la prise en charge, c'est ça. Et puis à cause de la peine le 24 baza et belé ba frère Michel Bakenda et autres batu ba olinga ba e ba koya kokutana na yo wapi pe na ngonga nini. Merci maman Fifi, adresse Ezawana, Eza salle de fête Logos, Eza en face à RTNC. Na lingo commune na Lingwala, oui. On a commune à Lingwala. Moniteur Eza en face à RTNC. Na Mupanzi à terrain. En tout cas salle de fête Ezawana Logos. En tout cas boya vraiment tout célébrer ensemble. Na ebike nzambe ako consoler motema o ezokaki akope sa guérison na baye bazobela lobo kwa nzambe kokita oya loba na Isaïe 59 verset 1
alobi sa main n'est pas trop courte pour sauver. Le boko wane kokita de façon que libota Nzambe et pambwama. Venez tous vraiment tous célébrer Nzambe na mokolo wana et kozala esengo. 35 ans de carrière musicale, 25 ans de ministère. Vraiment. En tout cas, eza ebele kokoma wana eza facilité, mais avec Dieu, maman Fifi, tout est possible. Tout est possible avec Dieu. On va fêter les 35 ans de carrière. Justement aussi, comme on va fêter les 35 ans de carrière musicale et puis 25 ans de ministère. Malgré ça, tokoko bakaka. Yango tolandana nzembo ya koko bakaka. Tozana nous message wana. Potoye ba ndenge nini tokoko bakaka. Bien que tozo fêter, mais on va pas laisser. Souka ya masolote. Il faut continuer kokoba. Daniel va proposer biso kobaka avec maman Esther Betty, moi si mon corps, nous avons souligné, mon corps, moi si mon corps. En tout cas, Ndekonanga, prophète David Bonnet, je n'appelle si on bote bisiko zali, yabinganga moko. Moko. Moi si mon corps. Abinganga kap moko. Vraiment. Dan, tu nous proposes la chanson. Yesu alobi kobakaka 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 na Yesu kobakaka 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 alilobai. Nasaleli mokili malamu mingi Yesu alobi kobakaka kobakaka ya kobakaka kobakaka na Yesu kobakaka kobakaka ya kobakaka na liloba babosani nyonso nasala ye Jova ye Rafa ye bacholi ngai ye bayini ngai ye bafingi ngai ye polelo nasangi babosani nyonso nasala ye Jova ye Rafa ye na bomo yanela ye zamena lola kita yo sala na bomo ya swazenga zamena lola kita yo sala na bomo ya kocheye elikia motema mosungi ya beri elonga basantu seyo Yesue mosungi ya mabota mopesi na kimia eyano mituna seyo Yesue Nzambe na lola okita yo sala na bomoy ya la promesse ye eyano mituna Esther seyo Yesue mon appui c'est toi mon appui c'est toi mon appui c'est toi mon appui c'est toi ekimelo nanga yo mobali alibala mapasa c'est yo Yesue mon appui c'est toi mon appui c'est toi mon appui c'est toi alléluia Mon appui c'est toi. Amen. Mon appui c'est toi. Amen. Mon appui c'est toi. En tout cas, je mets ces morceaux. Ils ont vraiment bien. Le message est trop fort.
na koti makasi nde balobaka na zindi. Donc ça sera chaud le 24 décembre na Lingwala. Mon appui c'est toi. Vraiment. Mon appui c'est toi. Ah oui. Mon appui c'est toi. Ah oui. Alléluia. Tango makambo ebongwana Eta de droit tozelaki Fachi beto amemeli biso yango Toleli tolembi Ekomi tango makambo ebongwana Eta de droit tozelaki Fachi beto amemeli biso yango Mon appui c'est toi pour comprendre que ekozala chaud le 24 décembre ndenge affiché zoloba ndenge maman Esther Betty mwasi moko katinanza Yesu azoloba ekozala chaud na avenue Bolongo 236 pardon na salle Logos Christian na commune ya Lingwala référence ezali terrain au cal na RTNC 1 donc na commune ya Lingwala wana ekozala moto kozanga te na 15h pile journée munene ya célébration ya louange et adoration avec maman Esther Betty mwasi moko katina Yesu les thèmes je louerai le Seigneur tant que je vivrai. Amen. Donc venez nombreux participer à ces méga concerts, ça sera vraiment bénissant pour na bino nyonso oyo bokoya maman Esther tokomi déjà na suka ya exclusivité na biso ya lelo toyebana nous na 35 ans souvenir ni ya malamo maman Esther atikali nango na souvenir ni ya mabe pour pas ces ans raté. En tout cas, merci Maman Fifi. Na 35 ans de carrière musicale. Nazana ba souvenir ya malamo ezebeli. Ya mabe pe ezebeli. Donc na pamboli nzambe parce que atambu singa na bamboka mususu na kana kite akutani singa na batu mususu na santanda kite mais eza ba révélation oya loba nanga na kotambusa yo pe na kokutani sona batu oyo kana kite mais na kutani pe na ba déception na kacha musala nzambe mais ebongi kanzamba peso motema monene motema ko supporter parce que Galates 5:18 à 22 ce qui est dans la kati na otema ma fifi okoko banangote yango na nzamba bitokoba kaka malgré bato mususu ozo sala bango bolamu bazozongisa mabe mais nzamba bikozongisa mabe na mabete kaka na bolamu oyo ozozongisa oyo ozosala yango na mama fifi ezo bundelo bitumba ezo longisa yo nzambe oyo alekana na ba parcours moko boy aye ko mema o lelo na kacha FM en tout cas azanzamba bilaka parcours ezamula ipoas kazo bongisa ya motu ya lisusu ekolekela yo moko. Merci beaucoup Tolobeli 35 ans de carrière na bosani 25 ans ya ministère. Alléluia. Ezande ni côté kuna 25 ans ministère donc bongi kolinga nzambe mingi ko salela nzambe ezakaka otanga na monokote e bongi ko salela nzambe na bomo inao na libota na yo pe na nyonso yo zanango salela nzambe. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. OK. Donc ezate o salela nzambe kaka na kotanga nzambe boete salela nzambe na motema mobimba parce que ngai
nalingaka atali panazana o mama Fifi to kabola na entourage nanga nyonso ata moi kwanga tozana ngo to kabola muke muke to demeurer ensemble et puis kozwa fardo ya mboka ministère nangeza ministère d'intercession kobondela pona mboka kobondela pona bakambi mboka kobondela pona bana na nzambe basali ya nzambe ministère nanga eza ministère d'intercession dans 25 ans ça n'a pas été facile hein oui donc nzamba pesanga fardo ya kobondela ka pona batu tam susu na kobosana ta kobondela pona ngamo ko mena bondela pona batu misusu donc linga moninga na yo lolenge kutu peut-être koleka kutu ndengo milingaka c'est ça. Merci. Donc le 24 décembre tokomona a les doubles faces à maman Esther. Amen. En tant que servante de l'Éternel et aussi en tant que chantre. Donc aux moto batubayoka susu. Mon appui c'est toi. En tout cas nako bandana na adoration. Vraiment. Nako bandana na adoration ko adorer na nzambe comme mabatu toujours na présence ya nzambe ko déclarer quelques maloba na bampate ya nzambe parce que ba musuba ko ya peut-être a maladie, azana problème, azana besoin de consolation, mais le vrai consolateur c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Vraiment. Parce qu'à consola kamite mo le lipezoki a changer kaba donner, pas changer kaba identité, il est capable ya ko bongo lisali kambonayo na mokolo moko pe bato bakamwe. Vraiment tout ça là c'est justement le 24 décembre na commune Lingwala nazo répéter lisusu na avenue Bolongo 236 salle Logos Christian terrain auquel référence yangwana terrain auquel terrain où ils allaient alboso RTNC donc wana c'est facile pour na mutunyo sona kabinda wana boye boko kuta maman Esther na batunyo so ba ko accompagner baza ebele ça sera vraiment une grande journée de célébration. OK bayoka isusu maman Madomo ke bayoka ka ekala mingi ba Eugénie Lelo Bazali maman Dodoline maman Micheline Chabani vraiment maman Rita Mokaine papa Jossar en tout cas baza ebele maman Alice Ali iboma na Nzambe vraiment uti musika. Vraiment merci à tout le monde, merci na bino nyonso lilo ba suka o batu bakokanga e ozala nini pona journée wana. Maman Fifi na ebike lilo basuka ezaso mutu akufi mais lokola toza na ebike tokomona na lisusu tokokoba kaka en tout cas na pamboli libota nzambe nyonso oyo vraiment bazui opportunité à kolanda biso en tout cas bola mon nzambe localiser moko na moko yo zanga ki consolation ya ba consolation yo zanga ki sengo yamba kimia na sengyo kaka le 24 décembre ne manquez pas yaka entrer zanango gratuit ezate au droit d'entrée non ezate mutu nyonso donc eza polele pona bana na nzambe nyonso ozana mikumba yaka nango en tout cas na yebike nzamba kokita pona ko consoler pona ko restaurer pona ko kangola pona ko bikisa yaka vraiment bato ya mikumba boya bato ya mikumba boya Nzambe abengi bino lelo yo boya le 24 to célébrer bana la promesse de Dieu bana nyonso à maison de la gloire bana la joie de l'Éternel bana nyonso donc il y a ba ministère nyonso en tout cas boya tozo zela bino le 24 décembre boye imalamu ekozala wana na salle Logos Christian na commune ya Lingwala esika maman na biso Esther Betty mwasi moko katina Yesu abengisi bino na grande journée à célébration d'adoration et de louange donc boya ebele pona komona oyo azalaki pendant 35 ans ya sali et puis 25 ans ya ministère vous allez vivre des faces naie en tant que chantre et en tant que servant de l'Éternel. En tout cas Isa esengo merci maman Betty ngo sepelaki koya kokabola na biso moment oya exclusivité sur FM télévision donc tokokabwana lisusu po eza toyebi mingi na loyembo tokokabwana lisusu na deuxième version là ya la paix en République démocratique du Congo ayembaki yango mibale bolandaki première version siko nde bokota la deuxième nango nde ekoseka bo sabiso na bino poto kuta na mikolo mizeli koya et puis le rendez-vous et donc
pris pour le 24 décembre en face à terrain au cal na RTNC Ankuna donc na salle Logos Christian. Merci beaucoup Nabino Baye Obolanda Ibis. En tout cas, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Tango makambo ebongwana, état de droit tosé